moke soni komona biso kota YouTube ya bakosanga ndeko komona biso kutunga bunga pe na kamwe na moni bino bakaste konga lenge ke bino oyo koza na guerre tona ke ngamne bino na yebe kaste bona ke parce que bino Israël zo bino boza ba Israël en esprit si vous Israël en esprit l'identité de Israël si vous Israël en esprit donc na musulmi poza nani poza Israël poza fui ya musulmi ya molimo balongo ke onya soute na molimo zo bona musu na musu onya soute poza Israël en esprit donc si là veut dire ça Israël en physique bongo donc on est ni boza awa faut bota ba songo to boza mindi ko ke ko bunda na Israël na boza bosala ni Israël en esprit non les bisio vous avez le christianisme donc on a moi na abotameli la kozala mayeli bongo ingeta bongo te bongo penza na buzobati nini yoko le boza congolais en esprit to allemand le boza congolais en esprit bongo ndi maye siko ndenge nini congolais ya moyindo Congo congolais to benga ta bongo bana Congo balobaka ke baza ba israélien en esprit est-ce que ça mayele buzoba balongo ke donc côté pena bato bi mais bato basu bato te to nini vraiment na basu boza ba israélien en esprit da boza pe physique bokende ko bokende po israélien za na guerre zo bunda bokende kutu guerre ngwesu makasi asaki na Hamas kuta ko kita lususu ba bato mususu susu liba lisusu donc Hezbollah za plus organisé plus na matos na mema utu Hamas kutu baza na muti balongo ke ngo nga o bazo ndongwa na losa babambe zo betana bazo kufa bokende ko bunda mboke za agressé bokende ba Israël bokende botika biso balongo ke alléluia moto kopona na biso eza ndanga te meza isengo balongo ke kembo eza ndanga te meza isengo bapona yo kokokisa nde ileki motuya na koponama na biso na kati ya lisanga ya futika vana mpango fitila bongo tosala makasi tokokisa oyo esengami na biso pamba te etumba oyo tokolonga kaka loba nisenga nzela bongo ingeta bongo te ingeta tokolonga kaka loba nisenga nzela bongo tata twanelonga fotolonga etumba oyo ifotolonga bandenge nango nyonso ilifotolonga ingeta mona kitoka banzala mpande teleki na mbuba mona bika twasonga zola twasala kisalo mokati ya mpova esuku na batata bakumutulendo na kitoka banzala mpande teleki na mbuba mona bika twasonga zola twasala kisalo mokati ya mpova esuku na batata bakumutulendo balonke kembo alelo moto fuvamo moto tia ya walongo fumu kimbango ezalaki mpa na biso na kitoka banzala mpande teleki na mbuba mona bika twasonga zola twasala kisalo mokati ya mpova esuku na batata bakumutulendo tokopesi biso ngonga ya bofandi ingeta o masolo maye senga bientôt solola bofandi mpo toyokana biso na biso bana ya koko nzala panda babondi walongo fumuki mbango leki ya kimpa bana ya bankobo balongo ke kembo toya baponani tokokisa biso bansa nembo ya likambo na biso tokolobela na mwa lelo mwa yenga na mananga bapaya mwa le 29 9e mois pe bongo 2024 na ngonga ye na nsima ya zanga 13h na biso awa balongo ke kembo tokoloba lelo tosimba toyeba ete bokabwani ya banzambe misato
bokabwani ya banzambe misato nde likwei ya bayimboka. Bokabwani ya banzambe misato nde likwei ya bayimboka bayi ekolo. Balongoke Embo. banzambe. Bongo babongo die. Bato na bato baza ko définir nzambe ndenge baza ko définir. To fanda pete poto définir nzambe biso na lokoso pembe. Balongoke ye aye ko définir nzambe ndenge ye na conception na ye na tradition pe na culture na ye a définir nzambe die. Yango wana eza na chimère eza tiki bato ba stress kati na mokili. Nzambe aza kaka moko nzambe. Po ye moto a définir nzambe. A définir bien na ndenge na ye. Nzokande nzambe biso tozobenga ye mbasi kapita. Balongoke Nkembo. siko elobisi biso mbasi kapita. Mbasi eza bongo molimo, kapita bongo aza oyo azokamba. Balongoke Nkembo. siko elobi bongo biso baso totangi siku bongo. Ingeta. Ya po biso baso atozana no ba milimo. Yango na milimo wana po emonisa na mokili ya mosuni nde mama tata sali nzoto tata mokili bongo atindi molimo bongo te Ingeta. nde bongo komona tokoyi bongo bato ya komikokela ya bomoi bongo esika yo osaleli kapita okomi bongo mbasika kapita okomi bongo nzambe eske mososoli ezali Ingeta. biso tobengaki nzambe mbasi kapita bongo Ingeta. sikoyo die elobi kaka oyo azokamba neteni wana songolo pakala oyo aza na imperium oyo aza kokuafe oyo aza likolo na bino na ndako nani aza nzambe Tata. aza nzambe po bino so boza bamilimo sikoyo ye nde aza mokambi aza na force na bino baso boza wana ye nde nzambe na libota to na ndako tata na mabota to na famille chef de famille balongoke Nkembo. eza bongo toke bongo na village chef du village yende mbasi kapita yende nzambe toye bongo na nation congolaise nkumu ya ekolo yende nzambe yende nzambe balongoke Nkembo. ebo na royaume roi yende aza mbasi kapita wana yende aza nzambe balongoke Nkembo. ndenge omoni bango sikoyo bakode mpe mo nzambe yango oyo bongo die lere l'Occident azwi suprématie akode die na ye oyo wana nzambe donc de wana tokomaka yango na lopoto ko la domination oyo azodomine bino yo nakomi être suprême eteni wana ye aza suprême aza na suprématie aza na bokonzi na eteni oyo bino bofandi ye nde aza maître ye aza likolo okoki bongo nzambe donc moni même mokanda bakumbaka bi ne savez-vous pas que vous êtes des dieux biso nyonso toza milimo na kati ya milimo fo na kati ya bana ya bato mokambi moko abimaka kaka volonté to involonté omonaka me ndenge bato bazoya na banzela omonakaki moko ozala kaka na prédominance par rapport na bino nyonso balongoke bongo principe ya tata mokeli oke na mai oke na zamba oke na banzambe azali koya aza nzambe ya zamba bongo te o babenge roi de la forêt mpo na nini eske ye mwa ambenga azala roi leya bate babike te il faut mokambi azali tata moto asali bongo na bambisi nyonso baleni nde aza bongo balongoke na zamba mpe nzete pasa donc na eteni nyonso moko akozala na prédominance na bino nyonso balongoke nde bongo oyo toyebela bongo nzambe misato bokabwani ya banzambe misato nde likwei ya bayi ekolo na bandi die
Dès l'Occident a eu pour faire voir l'histoire économique à l'Obidie, les abongo domination internationale. Les gens vont dominer l'issue. Les bazui va structure l'union se va imposer. Pour imposer l'issue, nous avons la barreau. C'est bien pour dominer l'issue. Les babimisi va structure wana c'est pas international. Ils vont bailler coder amour. Donc, domination internationale essentiellement l'Union européenne. Europe unie, donc domination internationale Europe unie. Les petits bons dié. Le collab européen basangani, bango batu bazwi mpifo et baye awa na États-Unis sali bokasi ya mte kambi monde. Baza bongo banzambe ya mokili. Plutôt la bonne nation au hasard dominante. Parce que les Nations Unies, 50 États, ils ont des nations, les bases prédominance de la nation. Surtout au sein de la planète, les États-Unis, la Nzambé. Domination internationale, Europe unie. C'est bon mot dire. Si quand on a Nzambé, bazana bosangani. Il y a 3 éléments où est la force ya Nzambé. Balonke mais bandaki pana biso pe tozana ngo ngomona yete bazwi siriti ya libota kaka tata mama bakutana e bakosala bongo bana oyo bana bakozala su bokasi ya baboti bongo soki banation eza makasi baekolo eza makasi mpona bacompatriote na ye compatriote par l'amour ya patrie compatriote patriote ye baza bana ya patrie o patrie ya boti yango ni bazwa charge ya bana kotanga kolia ba fils pe ba opesa bana po baza supposé baza bana ya patrie wana ekolo wana bongo siko biso lokola tozangaki kososwa ndenge bango bayaki kokosa biso tokabwani tokabu disons banzambe na biso ekabwani bokabani ya bonzambe. Donc 3 éléments wana. Pe ba été politique à Nzambe. Les azana mpifo. Pouvoir politique à Nzambe mobimba. Religion, spiritualité, pouvoir spirituel. Eza Nzambe mobimba, Nzambe mobimba. Dieu mobimba. Et te bon na pouvoir scientifique. Zabongo Nzambe die mobima balongoke donc kati na bango bazabongo na bosangani na soki bakabwani bakoma pe affaibli pamba te bako œuvrer chacun pour soi ne bakosala affaibli et yango wana ekopesa décadence ekosala faiblesse ya moko mais bazala bango nyonso bolamu ezate jusqu'à point que bakosangana ya moni na lelo totiaki na groupe tata ngunza na le 10 septembre wapi oyo fumungimba masalaka losamu na mbaza sanda to yebeli bongo bongo te balongo kembo nesonanzi la memi biso nkango na mongo kongo ya kibatomba te kati ya sobanza epai pena mongo kongo wapi oyo ebandila kozala mongo kongo balongo ke bali tozuta ya kotala émission wana tozungonga ya kotala ngo est-ce que toyebaka ntina toza kobunda ona objectif nini po tokende na mbokelaka mbanja nsilulu ezalaka nini etuni na biso na opesa yana tozobunda na objectif
tokini na mboka bilaka. Mboka bilaka mo eza nini? Biyano eza te hein? ezali kozonga binzamba bakokola biso ozwana na ntango emabiza mbasi bino ya botangisi bosikisi bokamba tozokuna objectif tosali lelo komona pamba te pole ya moto akokende kobala cela veut dire eza etinda ya tata fa abala mais objectif eza nini tobota ba oyo bazala lobi na biso bongo te kasi yanga nde furu ya libala te po elenge mwasi ezotungisi oyo na ozalaka nga moto efona kota tata pa bitenga mpe kopesa eza mingi fo nenga mpe ya po namona sikoyo bongai ya libanda balongo te mpe etumba oyo mpona tome mabana ya fumuge mbango kwa ya fumuge mbango matondo balongo ke biani suki wana ingeta balongo ke toyeni tumba oyo ezali bandambo ndambo ya biyana oyo topesi toye bongo na mboka ya Ilaka. Objectif ya sango oyo mboka Ilaka ezali nini? Eza bongo bokutani to libala ya spiritualité africaine na politique balongo ke donc spiritualité africaine aza mama oyo il faut bongo akutana na tata politique ena kokutana na bango nito banga bongo mboka ya Bilaka, ngomba ya Bilaka wapi oyo ekopesa kobota bongo bana oyo bomba koza bongo ba pouvoir scientifique kobotama balongo ke wapi oyo pouvoir scientifique sile ekotelama ekozwa naissance na yango na vrai sens na yango ya terme nde bongo ekosala ete tolongwa basombi bambeli totolo bango yambo awa koko asombaka mbeli te mais amiselaka mbeli yango saki ete asala bwatu ne ye moko asala ba bisalelo oyo fo akata nzete fo ebende ezala ba ofourneau ba forgeron koko na biso bwatu babandai kolamba ebende pierre taillée, pierre polie, l'âge des métaux, métallurgie. Donc, déjà, évolution scientifique, et bandaki en Afrique, et salamaki. Malongoke, d'abord, on a beaucoup de nzambe zinga. Azan nzambe mubimba, pouvoir zinga. Tata zinga. Oh, bazabo, on a pouvoir politique. Banentaku. Nzambe ntaku, tata ntaku. Oyo bongo za bongo pouvoir spirituel. Tata mpanzu. Bani mpanzu. Baza bongo bana. Bongo bani na boyebi. Nzambe scientifique. Balongo ke. Ndenge bakabwani kabwani. Religion akabwani parce que pape bazo sala nouvel ordre mondial pour pouvoir papoter azala. Pape aza ko participer. Pape aza ko participer pe bazozwa manaka oyo kokamba mokili mobimba. Yango komona ete tout dirigeant européen, américain, bango nyonso, il faut ozala na bloc spirituel moko, il faut ozala membre ya spiritualité na bango, na ba science secrète na bango. Donc lupango na bango comme nango christianisme. Mais parce que na bandako ba porte ebele, balongo ke franc-maçon, rose quoi, eza ebele, il faut ozala na loge na yo oyo zali. Po kunene okoyebela masivi nyonso ya kokambela malamu. Kunene okuta libale pa ezali. Wapi oyo okoya komona ete bango na koyeba masivi oyo tozoloba lelo na indépendance oyo bafeye kware biso na kokabwa na religion na politique eza luputa balongo ke basangandaka moni
dirigeant mon côté européen za biwelewele to azali na bonzambe oya libanda la religion chrétienne azalaka te dirigeant moko pete na monde arabe akoya azala bonzambe ya bopaya akozala kaka na kati ya islam pratika pe lisusu kuna baza pe na ba shiite na ba suite ba na ba secte na bango na ba branche na bango balongo ke ndenge nini biso na dirige biso africain ba indo e ba continue biso bazala ba christianiser ese ba kokoka kopesa ya malonga na population na bango bakokoka te parce que libala esalami te baza mobali akodi me aza na nengwa oyo alongo bali te moni bake bongo kobala ndengwa mopaya oyo bongo azanga mabota bazwi bongo ndenge mopaya oyo bongo matrice ne ezika mayeba bota eza te il faut azonga na nengwa loposo na ye de bongo religion africaine vutuka walongo fumuki wapi o aza mwasi banganga nze tozi na bongo okuta na mobali aza bongo pouvoir politique balongo ke Nkembo wapi o sikoto ko considérer moto nyonso o azobotama prise en charge ya bana ya badon o azobotama nzambe azobotamaka oyo tokoconsidere sikoyo bana na biso ekolo baza mayele bazoya mokolo na mokolo mais lokwa libala eza kosalama te moyen mpe mobali azwa conscience ya prise en charge ya bana eza te parce que divorce ezali soki oboyi mama oyasoki oyebi ke sentiment mpe yaka nakoboya mpe bana bongo mais yo okangi mama na infidélité tolobela bongo balongo ke Nkembo sentiment ya oboyi mama ye sentiment ekumba mpe na kopesa bana mokolo bongo te kutu okoma na kolute soki bana baza ya balongo ke Nkembo bongo donc toana devoir sacré toyeba ete religion na bonzambe etambolaka elongo bango batambola elongo monde arabe omona mpena ke président akotaka kilongo akoti mpena moske na bango akoti akiti mpena koti bakoki te koya kovote yo président soki oza kaka libanda eza foza pratiquant na mikili nyonso barace nyonso sauf kaka la race noire badirige baza bachristianise na kombo ya bapaya est-ce que ça déjà échec en avance te échec en avance des échecs balongo ke Nkembo yango moni badirigant nale bazoya te lokola mobali aye bongo na kati ya mama po aza na devoir sacré mais bazoya déjà na tendance ya kopesa makoki na bachef spirituel africain mpona kozwane kaka bavoix et baza mpe koamboite les pas badirigeant ils ont bapère spirituel africain bape kokuma bakala lolenge bongo tata ye bon tobenga langage to china kaka tozwa kaka mbongo mpo mobali ye mo ayina no série te balongo ke Nkembo so mobali aye série mpo abala mwasi akose conforme na série mobali aye na yango e mobali na mitu aza aventurier mwasi akomi prêt aketisi mutu kasi mobali azoyunga na akenda zonga est-ce que communauté internationale ekopesa solution na baproblème africain bon tokende libanda états-unis otambola union européenne est-ce que bien eza kuna il faut ozonga epai ya mwasi ya libala banganga ngunza bangudi bamama moni pouvoir ya bomama tokuta na politique africaine moni pamba te président ya Congo azali kaka président ya Congo te kasi bongo aza bongo président ya baindo nyonso pamba te Afrika ekobengama to kombo ya Congo Lukongo Makongo
le Congo le loisola ezingaki baindo uta ebandeli et tozinga na mabele Afrique banso na bolingo tata mokili. Donc yamoni Afrique to Congo ba pesiye ba minéraux oyo ba pesi mboka mosusu te pamba te ye na titre symbolique asa ko représenter moni bo moko ya tata oyo il faut akamba baindo ba banso parce que économie ya Congo ekolika économie ya mokili mobimba yamoni Congo asa pe dernière mboka oh nanu azui carte d'identité te po efasa ngisa banso les bazaki 32 za libanda bandai ko kolobelango carte d'identité za le koria le bakoti est-ce que basali yango qu'est-ce que nous avons na carte d'identité te po Congo il faut que faire la porte po ayamba baindo ba banso soit c'est carte d'identité ça veut dire à limiter kangi porte balongoke ata oye makanzi wana okokoka te kopesa bana Congo lelo ba carte d'identité jusqu'à ce que libala ekosa ekosalama po bana oyo tokobota otobota bazali banda bazonga na ndako na bango ya Congo po Afrique eza Congo bongo ezali imitif ya Afrika balongoke ezosenga biso libala wana banzambe misato wana esangana ni objectif bit ya esango oyo mission oyo ofumuki mbango aki kobunda efumuki mbango ala kaka kobengana pouvoir politique ya banzenza po ezo na pouvoir ancestral wapo baido bakokamba na politique africaine balongoke nde bongo bakambi na biso baindo bayaki bongo koya bakamba na bibonga wana na considération ya ba valeur africaine oyo eza bana mais yambo bongo c'est bon libala ezonga na spiritualité africaine yo soki badirigant na biso politique bakozonga na bonzambe ya bokoko te obonga za mwasi mpo na bango baza bongo lokola tata c'est bongo libala wana esala kokutana wana tozobunda vuva mazobunda bokutani wana esalama même ça na pouvoir oyo te oyo koya même oyo koya suka faut bongo tobala na libala esalama demoni elembo nango eleki mileko oyo nisenganzila bonga memi nkangu d'abord la pona ko faire identifier mongo Congo wapi oyo ngomba oyo ntsaku tsaku nevunda bana bo kene koka lolaka mongo tata mokeli na mission oyo azwaki pona baindo wapi oyo akipa vitazolonga bongo mbanza Congo tia katisa aya leki basumpi tia matake na songololo na même montagne ya mongo Congo na sobanza po bongo azwa maye oyo etumba itinda oyo pesa melaki pona baindo et pona ko faire identifier montagne wana yake ntaka balongoke donc nesonganzi la titre leki mibuno to lekisi oyo tia bandi mission tala lelo nge balakisi ye ba faire identifier ye ba cartographier ye balakisi ye nzela tala ngomba ya bilaka ya yangoyo donc tokomi pene ya libala religion africaine la spiritualité africaine maman akuta bonata na tata oza politique ya boni elembwani salami po bazela kama déjà elebamaka kala na kobala misala ya nesonyanzila kutu banzembo yemba mabongo te balongoke Kembo ngomba bilaka mboka ilaka yango bongo amemi nkauna mongo Congo basali bongo losambo donc tokomi peni tomilengela biso baye tokanisa mosala oyo ezaka koyaka kosalaka koyembaka ezali responsabilité ya lobiko ya baindo banso soki Congo asali libala wana te mpe bolama baindo eya nkatu eza te po eza volonté ya tata mokela poni Congo oyo Congo ezaki Zaïre asali makasi ezonga kaka Congo po bilaka wana ekokisama bongo ngeta balongo nke Kembo balongo nke e libala wana kala mingi te tala tanto lekisi na vuvama
lelo nde elembo wana esalami biso esenga to esengo te esengo komona ete tumba oyo tozobunda tokomi na point oyo ya tomati ngomba parce que biso montagne ngomba eza bongo elembo ya supériorité balongo ke mokonzi na bileko eleki afandaka mpe na montagne na mongo comme mongo kondo elobi ete message oyo déjà tomemi yango tosupporte yango ti bongo kumu ya ekolo ayaloba ete le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple, que nous sommes les descendants de Fumu Kimba, wana ilobaki bongo kumu autoleka 4 président bongo te Ingeta. Et ospa ye koya ye apesi biso kaka le 6 avril bongo Ingeta. apesi bongo férié mukolo ya bombandi misala ya walongo Fumu Kimbangu lelo su oneso ya nzila moni alongisi biso banso masanga oyo elobelaka bayindo po amemi banso na ngomba ya bilaka koza bongo mongo kongo na sobanza balongo nke balongo nke halelo moto fufamu moto tia ya balongo Fumu Kimbangu ezalaki mpa na biso ingeta eza bona ntina makasi eza bona ntina makasi tata nkembo botelemi boyoka mateya ya botelama balongo nkembo alelo moto vuvamu moto tia ya balongo Fumu Kimbangu ezalaki mpa na biso matondo mingi ekoya kosala ete mwana kobotama tokoriente ye selon likabo na ye wapi oyo tokokende na chambre invention fabrication pe création balongo ke bana pasi moko kaka ba homme de science bakomi ba répétiteur ya science ya bapaya e bazali bana oyo amoni elembo nango toza bongo na bana tozobota baza bongo dans l'ensemble et bakomi bongo bakuluna bakomi bongo bana balobi français batiktokeuse batiktoker maye bana biso basala ata bilanga eza te donc eza elembo koloba ete na spiritualité bana ya molimo lolenge wana bana distraction occidentale batiki bamakambo malonga pamba te force ya nation eza bongo jeunesse ya aza lobi bokasi ya lobi ekolo bongo aza venir mais ta siko sur plan physique bana kongo baza se comporter ndenge et yango mpe lakisa bongo donc il faut te tona responsabilité biso donc mosala ya tata ngoliza na mosuni ekoka kobikisa même coup de famille ya biso kutu te nasala to incapable nga mola nasala ona na posa mais na kopesa mosala oyo eza bongo okeli oke chasse ya nzoko iliaka mboka mobimba balongo ke nkembo ibongo banzambe misato wana esanganaka lokola banzambe misato wana ekabwani ibongo esali faiblesse ya pouvoir scientifique mais tobuta bongo mwana tozwa considération pouvoir scientifique nzambe scientifique abotama eza te lere nzambe scientifique akobotama lokola trinité nzambe tata nzambe mama nzambe mwana siko nzambe mwana ayaka soki nzambe tata nzambe mama basangani balongo ke balongo ke pamba te deveni na biso eza bongo na tata ya moni lelo bato bazosenga libala musala nyonso bongo na losambo nzoka eza otu bongo te déjà esengeli bongo nzambe tata pouvoir politique déjà atia bastructure nyonso oyo bokosoriente kati na ye oluki musala okela ministère du travail aza na misala oyo azokela aza kosunga bato basala misala aza kofinanse bapetite moyens entreprise mais lelo losambo ekoma ya bato libala voyage nyonso parce que pauvreté wana oyo ezingeli bato tokoka te koidentifie mai oyo esengeli ya malonga mpona bomoi na biso balongo ke donc toyeba ete banzambe lokola bakabwani e banzambe akomaka affaibli tofaiblir banzambe badie bakabwani bakomi affaibli
c'est bon to sangisa banzambe mibali ko bakobota nzambe moko nzambe scientifique là ezali prise en considération milimo oyo ekelaka ezoya nango mais lokola ezoya na banorme oyo esengeli te moyen tata considéré mwana na eza te yamoni une fois moyindo wana abimi libanda ya mboka akoyi bongo utile pour kuna bana misu bakoconsidéré homme de science na bino mwana na ya mayele. Donc lelo bana tu baza kodistingue na bauniversité bazotika bango babima na bango bakenda na mikila bapaya po bapesa un plus kuna nzoa makambo wana tata zotinda bango eya mpona bolamu na biso. Donc tolonga kaka na passe soki pouvoir spirituel na biso ebala pouvoir politique ebalani nde bongo ekopesa ndingisa na tata azonga la responsabilité po bolingo soki ekoyepa ya mama balongo ke mama koma siko fidèle na botosi ya tata yango bafinga mokonzi te. Yamoni religion africaine akokoka te koya en contre pouvoir en place po toza kosupposer kaza tata aza kodétenir pouvoir. Il faut tozala na lolenge ya malonga epai ya mokonzi po amona ete mwasi oyo aza obéissante aza mwasi ya lolenge ya malonga po apese bolingo balongo ke mobali akoya kaka bakita bama même oyo te oyo wana pete oyo akoya akomona ete façon ya comportement ya mwasi ya malonga akopesa kaka motema oyo soka akozwa bacharge nyonso ya mama akopesa mama bapossibilité mama bongo azwa charge ya bana balongo ke lelo bana baza prise en compte te bacerveau rare bascientifique na biso délaissé na propre sort na bango tela budget bazotia na ministère ya scientifique budget moko mokie mais tela ba-institution bango moko baza na budget moko colossal. Or pasi oyo population oyoka ekolongwa kaka na pouvoir scientifique mais d'abord il faut pouvoir spirituel oyo kopesa bino po mama mutayebi bosenga ya mbana moko na moko oyo kopesa bino lenge bokosala mpona bolamu ya bana balongo ke nde banzambe nzambe molimo nzambe religion nzambe tradition nzambe culture ye wana nzambe spiritualité nzambe spirituel nzambe religion biyamba ya bayindo ebonge botani kati ya bayindo religion africaine futuka fumu kimbango eza nzambe mobimba nzambe mama pour les autres kaka mutu moko cerveau moko considéré habité coltan on est bien bachauffe tout ça plaque ya téléphone so sali zini moko téléphone comme nango mantoni mambweni makiesi téléphone busali oyebenge pesa misala boni balongo ke mais lokola boteka bamina bino na état brut po boyebi kosala yango te po l'état zoyeba te qu'il faut yende asala mandoki yende azwa responsabilité elongo na mama batambolaka te nzoto soki ezangi molimo bongo akobengama moto aliboma soki te abenge mokufi bongo psychologue nzoto ye moko l'état aza kofaire paraître na banations unies azoloba bongo français est-ce que aza mokufi te abia mokufi parce que fa loba nkota oyo esala lokumu ya bakoko na mpo azwi bokonzi na mabele ya bako mais ndeni yokili babongo langue ya bapaya oyo eza kosefe identifie na kimopaya tokomi bato na maboma mpo milimo wana elati nzoto mopaya donc milimo bapaya eyena nzoto ya baindi okoma liboma okoma mpo yo omonaki ozala folo bafrançais anglais portugais espagnol latin balongoki te la spiritualité aza mama oyo azolano te awa bosenga eza boyeboye mpona bolamu ezala te ndako eza déjà ifo ndako etambola boye tradition culture ebatelami na bagardien du temple na pouvoir ancestral na religion africaine etuka fomuki mbango eya na nyonso kati na yango esorienté politique azongisa sikoyo parce que ye moto aza ana budget ana na direction oyo azolinga kodirige nkango nation balongoki donc politique aza bongo azwi destin devenir ya nation mobimba azo gérer chose publique bien publique minéré ya nation take pouvoir take nzambe tata mama zawana
aza kopesa lolenge nyonso leka malonga nde aza prise en compte te aza minimize azoyokama te bazoyoka pe ye te nde elembo nyonso na nzela memi biso na songololo na mongo kongo mpona baete bientôt kala mingi te awa tomilengela topesa énergie makasi na mosala oyo pamba te nzambe tata na nzambe mama bazokutana babota bongo nzambe mwa bongo nzambe science nzambe scientifique donc nzambe nezinga na nzambe ntsako bakokutana po bongo babota nzambe nani balongo te babota bongo nzambe mwana bongo nzambe ni mpanzu balongo ke trois pouvoir wana eza bongo trois nzambe soki basangani eza bongo pasi ya ekolo ya moto wana pasi ayo toza logique nango peuple congolais tolobaka on va vivre mieux koleka bapeuple nyonso ya monde mpo ana nyonso otatamokela pesi soki azwi baservi faut aconsidérer bonzambe ezongi pouvoir politique azongisi bonzambe na ndenge ya bokoko na yango bokoko ezwi esika na yango esili tokonsidere biso na biso omutu ta kobénéficie bolamu ya mboka wana Congo moindo nyonso bongo aza Congo bakozwa bongo bolamu ya Congo balongo ke alelo famu ya wana mofumu kimbangu tata pesa biso makasi ya kosalela motema ya kobomba maye oyo pe bongo penza makanisi ya kozonga kati na etumba pamba te etumba oyo faut tozwa lifuti na yango lolenge bongo ezosengela biso tokoyi bongo na virage oyo nyonso ya mabe koyi bongo koya mpo empêche libala esalama kasi yeba ete mama oyo abotaka ordre comme on est désordre et Afrique ya Congo elekina ba désordre nyonso ordre ezobotama na kokutana ya mobali ya libala na mwasi ya libala mpo bongo mwana scientifique azwa bo makoki na ye tosukisi biso banso na mokolo oyo na mateya oyo na nkombo ya balongo fumu kimbango.